osha misala ya lisungili ya ONU ebeti mbela pe elobi esengeli na $2 million mibale na nkotokama mibale na ndambo pona kosunga pene na bato million zomi bazali na mpasi mingi pona bitumba na monyele ya ekolo Congo démocratique. ONG CAD Centre d'Action pour na tombwa elobi moyibi tango ya maponami mabakeli mibeko pe bakonzi base batoko kanga na bobuki mibeko monyokoli pe baboloko ya bosoto nde maike na makambo malakisi elongi na mobu 2022 na Congo Brazzaville. Na Rwanda moyi opposition Christopher Kayumba abimisami na boloko sima na sanza zomi na sambo ya bokangami na kofunda mana kozwa basi na makasi. Bazuzi balobi bilembo bimonisami te. Seni ya RDC esengi na bazuzi koluka na lombango bato bazali sima na bisaleli bya maponami biye bikutami na motuka moko mosalaki likama na Chikapa lundi. Seni esengi etumu pona yango.